Kolinanga ya diama Gisele Umba Kolinanga ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama Noire Kolinanga. Bonjour les internautes. Wana bufandi lisusu bobi Diama Noire ye information ezanini information pende ezali tozo banda donc na laxi bino photo yo na ebike bobi Diama Noire ezanini na laxi bino photo vraiment photo yo yango yo bomoni yango bien buta mosi mwa kitoko afandia photo banda émission na biso wana ezalaki Mama Congo na laxi bino bino sosika bolanda rangana mokili mobimba Diama Noire na bino ye mosali na bino bobo sana raté bo s'abonner lina lobra toujours bo s'abonner na C Papi Volcan azawana na mopandi yazali président ya groupe ya combattant na ligne ezara groupe te ezara ka parti politique te ezara nini ezali association tant to aussi kolamboka na Congo to koma parti politique mais pour l'exa combattant non aligné la plateforme où ici l'association belé na katia il y a plateforme donc secrétaire général de monsieur il y a pas combattant non aligné chargé à stratégie à bureau politique Andy Wabobo à na Genève à Paris tous à belé Mama Congo comme na Pointe Kuna donc voilà et la plateforme où ici ba comme on surtout pour tout converger tout ça va force un tout est bandé tout bengana pouvoir d'occupation des Anakatia ya Congo. Tout le tour sangana batni surtout au battant la opposition mazai banda biso ba combattant na ni to baki to ko solo na batni surtout pour trouver solution ya mboka na biso Congo. Merci wana to baluki to kutani na mwasi ya kitoko Mama Congo. Mobundeli ya mboka. Poto mona déjà yemo wa ebisa biso pese mbote. Bonjour Mama Congo. Bonjour Maman Diama Noire journaliste na biso bana ici c'est Paris. Na linga minga. Oh, oui, qui est dans la Edino image, vraiment. Na Edgar Mokonzi, na linga bino mingo bolanda biso partout. Ah merci oui qui ba compliment surtout ceux qui étaient pas bas si ceux qui Papi Volcan opose à moi mobali mais et outi koto merci na batuni so balinga Diama Noire na za mutu pamba na za ka wana pona bino Diama Noire. Vraiment merci. Mama Congo, les lois et les informations m'a besoin les Canada Congo pour que le banetti nini pour avant de tourner photo Mama Congo et biso ma kambozo les Canada Congo ils a ndenge ni mboka ils a mobulu yo non ngana ko le baka ke ndenge za wana photo zo ma place aussi à Kufaki photo zo ma place aussi à Kufaki to je bembe aussi peuple to abimi libanda bake kunda aussi Monseigneur Mosengo il faut zo ma place wana Bamindele, biso, tout n'est pas la mique, Monseigneur Mosengo. Depuis que l'élection a été. Kabila doit s'en aller comme à décembre. Abimisi histoire moussous. Combien de décembre auto bomisi bat? Tu vas nous voir décembre tout banal décembre 2006. Si les lots. Alors le combat décembre exacté. Monseigneur Mosengo on a décembre. Biso va tobim ça peuple. To pek ça peuple en abimate. C'est le moment de reprendre. Mama Congo. Pengeto tuna to munyo pembeni ya Papi Volcan. Ozalaka nani na ba combattant na lignée pour to kota na makamba mboka. Ngana zawana et pas président na biso, président ba combattant monde entier et président ba combattant non aligné. Nga pona en place te o nyo se koki na nga et comme il mpese la melanga ya moko. Nga ko en place te. Donc lelo okomi et pas ya ba Papi Volcan. Banda kana za déjà wana to banana ba papi lelo te normalement ni ezana combat na biso ne to bandaki to robaye ke combattant normalement fallait za non aligné donc to reprendre kaka idée auto bandaki ne bandeli ke ba combattant jamais to ozala na parti mon boye to ba no soutenir ba to mon boye non to ani société civile to zana ko na peuple to zana ko na mboka un jour so ke pesi ke moko na biso ndenge président a lobby ke a poser candidature à reposer, mais surtout toujours société civile, toujours des peuples pour nous contrôler les politiciens. Voilà, combattant non aligné et l'eau à cicater, n'est pas un combat. Donc, tout ça, qui boudi quoi. Donc, il y a partout, ma Congo est allé. Voilà. Merci, Papi Volcan.
Lelo, toujours le makambo, réseaux sociaux, et toujours. Vous pouvez expliquer bien, makambo et l'équipe, vraiment, il y a mon cri que c'est Nengazo Tambo, Mukimbazo qui est le panini, ou la bateau, voilà. Non, mais là, c'est aussi Hollanda, Mama Congo. Nikolo Yena Benga est un capitaine de l'équipe pour Brassa. Ah non. Muto contesté pege maman wa vandi pembe na ngawa asa combattant na moneti maman wa sali baction epelé na kata combat o ya yebi ayebi alobi bien idéologie na biso to bandaka ki to ko soutenir politicien moko te pe to kozala sima ya mutu te to mibenga ba gendarme di peuple. Mais tant qu'on a vu son que c'est toi qui as été en Angola, à Tanzanie, à Ouganda, à Rwanda, mais c'est un combattant, à la politique, à la voix et moyens de la Kabila, diplomatie, il y a un peu de politique. Biso va combattant dans le net au Solana, surtout sans exception. De toujours soutenir une économie, que c'est à 100% la démarche à Zosala. Aïe, bah, combattant dans la lignée. Soutenir la démarche dans sala tout ça ensemble toujours ka voix et moi pour te benga na kabila ne mama ko ngolo bayi keno toujours boya to ko mangana décembre to bomisa bandeko photo zongi na makambo ya aussi place ba bomela gi aussi ezali place to senga monseigneur mosengo atele misa peuple ko to benga na kabila soka tele misa peuple te mama ko ngosalo baki yango nzambi ako akomodirie akenali felo de rosika de photo zongi la place ya Russie. Et pour la raison de la place à Russie, il faut te préparer plan B. Plan B, la somme de connexion va manquer que c'est pas qu'il y a ma place, va attendre ma basse, il va dire que non, tu as une place, comme il on met tout ça va combattante. Tu vas pas si maman, tu t'es mis sur mon retour Lucas, solution à 4, n'a pour vérité, et là, oh, bah, deux services de vérité, tu vas découvrir on a terrain. Il y a un peu combattant, on est dit, tu dois soutenir des marches et des connexions, mon crée que c'est à 100%. Tout ce qui est combattant, maman, on va mieux placé, il y a pour répondre parce qu'il y a des combats, jeunesse, tina. Apocalypse aïbi bata malam na batia ya mabe même ba journaliste malam na mabe mama ko wayi bango tout ce qui est politique wane zangai tout ce qui est combattant wane za mama ko pour te peut se pénétrer la to kota vraiment to komi na mamba ba combattant mama ko molelo combat ekufi combat eza ya kokufa ba tuna pourquoi bobomi combat combat ekufi te mon général mo que c'est place aux ali bravo mama bango tout il faut ba lukanzela ba kota na zamba. Pour Kabila, vous allez péter balle dans la tête. Pour péter balle dans la tête, na diaspora, na kin, ba kota zamba, ba kelwa minduki, ba péter Kabila balle dans la tête. Quand tu combat en la diaspora, les alliés, tout ça les ménages. Mouton va n'avoir pas biso infiltré, Rwandais hahani, déjà tout ce démasqué, et tu as congolais tout sangana. Tout le monde est ça, la manifestation, le sitting, donc il n'est pas à pape, na ambassade ya nino ya ambassade à pape, ya Vatican. Quand on est là, monseigneur nani pape Mukumba fou et me arrosé mon l'année Kundama. Donc une ambassade des États-Unis, ba tout. Au bazar au ganga, donc une ambassade na bango, donc une ti na nini et pas ya Macron. Biso mongo diaspora tout ça comme le maboko. Donc na rosola no amikonja na biso bana na France ba ngomba zo uto mboka kuna ba rosola na Macron pourtant Macron za a comme ezozonga ndenge na kombeza na déjà ba groupe ebele neti diaspora bezozonga donc ça veut dire que yomo ndimi ke kufaki si ekufali po ba mbele to bali ba mbongo ba ngotu wana ba hahani oki ba be masomo alors créer des ordres na haine na kati na biso ezali Rwanda na batili na biso infiltré. Donc, infiltrer tout le monde, tu continuer combien y aller. La diaspora s'organise. La diaspora va s'organiser. Tous alliés. Mais peuple congolais, pour toute la question, et pas Papi Volcan, élection, ma cambo élection, tu rejoins la Macon. Mais les cambouilles élection, puis là, tous les bâtis, sur la biomachine, machine, on a tout ça, non? Mais machine, on a déjà tout ce bois, on se retrouve même bateau, parce qu'on a 4 majorité présidentielle, net, Zakari, Papa Basui, à télémédie, il y a machine, on a machine, on a qui tricherie Zali, voire même Corée du Nord, et il y a aussi déjà que non, non, Corée du Sud, et le Big Nord. Machine, il y a trop de tricheries, boycotter, on déjà boycotter. Toujours on a des élections, il y a pas
il y a comptage, il y a comptage na place il y a comptage manuel même na Côte d'Ivoire pesa les la période il y a babona na Ouattara. Le comptage manuel les a système to banda kala parce que il y a électronique. Le trichage est belé, le documentaire même je l'ai beaucoup programmé puis soit na kati pour voter déjà mon peu importe pour voter ils a déjà moutou intel. Donc de ce côté-là, tout est déjà comment dirais-je, l'élection il y a machine tobo yango nanga yaki a biso to gende ko démasquer na OIF bino banona aligné tout ça qui wana na bande comme sous Evaris les amis de Moïse Katumbi parce que wana Pachili Miko Bipé tout ça là négocier il y a OIF pour na hôtel mais il y a ba machine wana na Paris ba Billy les ali donc tout est les mesdames ma machine to bi photo que na ba vote il y a comptage, il y a pas papier, vote manuel. Mais toujours déjà bazo banako créer un tel étranger, un tel to boy makambia ba préjugé que un tel étranger parce que bateau basala na Congo, bato na compétence, basala na bilan na kati ya Congo, boko benga ba le étranger té, tant basaki nem le ba étranger té, tant ba kabona bino comme étranger. Ça c'est un faux débat, ma nationalité pour l'instant c'est un faux débat. Kabila tant ou biso to banda ko le bassin étranger à ça rwandais à ça boye mutandima ki biso azate aujourd'hui ba pesi biso raison ndenge to moni balosé qu'il y a IDPS a comme les lots belge de l'autre côté badi bangasala qui belge ambassadeur wa sana Angola kuna à sa nationalité belge badi bangasala qui belge ça c'est des faux débats parce que bazala na batona ba yedi sara biso te mais to meka ko avancer au jour d'aujourd'hui s'il faut voter mutu s'il faut soutenir mutu total la mutu na mutu par rapport ya bilanae par rapport à la compétence, par rapport à Sali na kati ya Congo. Mais les lots baza belé bazolinga ba pesa o nyo salingi azala candidat présidentiel na Congo mais yo na bango nyo surtout moko omoni ki apoko za makasi ou apoko simba Congo kozana. Mais pour l'instant na eu na ba déclaration ba mama Congo les lots tanto zolo ba bisonyo surtout ba combattant bino et loko yo ba question les amis côté combat kufi. Vraiment ton combat kufi na poto bino ba basi ba mama oza censé ya kokangisa ba combattant de sami bali ba bongisa musala mais mama Congo yo mo lelo au pesi déjà papi volcan qui azali mukonzi ya ba combattant en même temps biso to biki ba combattant so mukonzi azala ati te omoni wale za mayele eza bwanya pour combattre za ba infiltrer ba rwandais ndeka na utawoloba ke to sala buzoba oyo buzoba te na fini ba kulutu na biso to ba na mbutu ba kotsa ba rwandais na Congo to sala erreur wana te yango bwanye côté élection de Maman Dieta Kabuya bala baron banani na Belgique Koko Mandira Malu Samba ba fiche ko ba bazalaki ba général Ngando nani azalaki pe na Chibango pa azalaki abima makongo bino na Dieta lokwa boye na bwanya wana to soutenir en papi azak président na biso ba combattant ya monde entier azak président na biso ya ba combattant non aligné on a solo beza GT eza bwanya to sali on a kati ya combat ben filtré omoni a ani yemta bomi combat na l'air sikoyo biso tozo sala makamba aussi yaki ko kotisa des fao donc tellement ka linga bande ko na ngami bali na kati ya mpungu na yewana azaka na sembeto minga misuka ko ka mpungu wana simba monter yo mona le ko kotisa des fao beti ba concert awa muto alobi te ache désordre côté biso tozo la aussi côté kuna des fao ba ke kota concert côté kuna ba ke no kanga bande wana mbali wana Rwanda l'église no mayele mutu mokote à l'obélier à cette vidéo mais ce qui n'est qu'on a vu nos congolais 100% au fond la mbanga la bino au banda ofinga ozo mayele omoni ninga lesquels bino mayele a chembo ngona enveloppe abani ko lakisa bino bazoba c'est fini bino bazoba kande Kagame a chola rabiso kande ba Kagame ba chola rabiso ndenge ani masombo a choli bino nga choli nga ngana kotana na mpungu na ete lokola ya longwe na makamna buzobana président zawana bango président Johnny Chimbalanga bazana balaba on azana déjà diaspora mais il y a un peuple congolais qui va même de côté bozo même de côté na combat solution ezali ke il faut to kunda aussi ndeto za ba congolais bobonga poto otika ka bongote ya tiché les maisons traînées à la Belgique Lumumba Bembe to monate Arma Tungulu to Bembe to monate bazana
tokotika bango ndenge wana te ebembe ya Rossi aza jeune aza combattant akokundama yango eza parmi misala oyo ezobanda kozongisa combat ozo comprendre comment ba moko eza Johnny Chimbalanga na balabaron baza groupe munene basalaka réunion aka pona makamba Rossi akokundama Rossi nde ezali nde tozongisa combat na propre jamais tokotika bandeko na biso ba mulimo na bango etelengana na balabala ya chiche bembezo telengana na awa na Belgique musuku na Mobutu na Maroc ba mususu ki wapi Armatungulu baza na mboka ngo ekominini et ko falo bi vérité aki obata manazine la nini na États-Unis non biso ba congolais futo comme l'habitude que so likambe bimi ndengwana futo tingama to lata bango na nzoto yango biso to lata bango na nzoto Paris bobongama to kokene na ambassade et pas ya nani et pas ya pape Rossi azaki chrétien admeti kwa kende ko sambela babomiye mosenga mosengo moto wana bomiko opelisango yo yango Rossi popo mamoto non liwa Rossi okene pa mate ba Rossi ni bale ba Rossi muso okufa te kaka Rossi wana ye wana mutoko libere Congo Gloria zonsa makamba Rossi biso apoto to telema pole ba koyona ko masum susu mosenga mosengo ba ko boma yo muto akoloba zate sala e Congo ce qui te l'a dit bien, Maman Congo a attaqué sur Moussengo. C'est moi, c'est Maman Congo a zolo bara véritable que moi Seigneur Moussengo, au télémisa Gibiso, aussi Moussou Soroku Fateka, Moko Wana Wakufi, Nde Toroland de la Poto Bengana, pouvoir en place, moi Seigneur Moussengo Roson à Simati, Nde Babomé aussi, Nde Baboyego Boma, moi Seigneur Moussengo, et Koufwa Kimit. Ceux qui m'ont dit que malam de batmazo bozo ngikisha pour que ndobunda buna siko ko faki mimboka pwani pour pouvoir wana eza oyo babomaka batu Rossi mususu akokufa te kaka Rossi na moko yende to koteli mapoto bengana batona nyonso tu yango to bito zo soutenir bandeko na so ba mokrikesi ba kongole bazo finga mokrikesi seke ba ibi loko te to kokutana na batu nyonso to sola na batu nyonso tu maintenant ndenge mama Kongo lobigeno to zongi combat na nzela tous qui infiltré ndenge bakulut na biso ba infiltrer batika ki ba to ba infiltrer ki biso tellement congolais aza trop hospitalier ayambaka na batu miso to ko yamba ti des fois okotaki awa voir même est-ce que bagenga na sona na bandeko na babokechu ndikola mama des fois na sona na babokechu basenga 1500 nzokande Rwandais Stéphane Alexis bino sur enveloppe que non na joie comme pas des fois on a côté ça na France pour yim takena wa mena aéroport sur les arrive papi volcan makele linga que ça les mebele choses ay mama Congo makele linga ça les mebele choses ay fiche au bango tu es alaki nani kufa pona Congo makele linga ça mais étranger à l'actif bino na côté bino botala mbongo na zui ya on te bito zongi combat na nzela distraction et si tu écoutes na batu nyonso donc à partir de la polémique et si la distraction biso to bona pona Congo aussi mususu ate to sala polémique mais to bara vérité maman va ni pembele ya lo bara vérité ngape na va na lo bara vérité maman Congo azo ba eza ya kopanza wana eza vérité de parce que il pas ozo finga te voilà mo wana eza non afini mo ozo lo ba ya na so ba lobi yo za muyaka est-ce que va finir Ose kolo na yo. So balobi za Rwanda. Kasi mama Congo abakana biso balobi za Rwanda. Est-ce que mama Congo a fini yo? A fini ta le bureau yo zali. Ne to bien tel za Rwanda. To fini mutute mais to lobby. Ndebe ba biso to baluba to lia mbwa. To zo lia mbwa. Eza kuti eza biti na biso to zo ko ni sa ya bana ya mutu. Ana kana lia mbwa na to lia mbwa. C'est comme maman Congo répondre. C'est comme maman Congo répondre ngaka parce que bino mo ba maman de tolobi boza censé obongisa mais bino bozo panza lisu pour yuzo attaquer mutu moko mais ozo olo ba mabe papi volcan te on dirait te ngana zo ko attaquer te pona bike biso linga kabila te ba Moïse Katumbi ba Kamere po baza ba Rwanda mais Rwanda o to tamle na kati na biso il faut to bimsa il faut to sala président na biso a congolais yo boke comme c'est pas Andreas ko ba ndimbo ba no protéger président na biso papi volcan o leke boke na protéger nani hahani boyeba na bino kaza ko ani bana ko protéger lokola bimina mpwasa boya ko bana protéger président na biso yeyo tala ba frère nanga ba congolais nde baza wana ba misu ba ambulancier na kati wana un ambulancier atanga na Facebook kaza na mote po ebi ko tanga te ayi ko komati ko loba ha na internet
Vous comprenez? En tout cas, ma frère, on a bien un ambulancier. Botika na bino qui garde du corps. Président na Congolais 100%. Yeyo, pour la salle qui garde du corps. Au lieu que à celle bino désordre ya côté de Fao awa pendant que Russie a kufaki. Toujours la Russie a côté de Fao. À celle ba diale lona ya pese mbongo abani ko like sabino. Ba ambulancier, ba garde du corps ya hahani. Bo protéger Rwandais. Botia kofinga ba Kimbute, botia kofinga ba Mende, botia kofinga ba Zakari. Nengo protéger Rwandais voilà combien nous avons resté donc ça combien de que nous avons maman bisona maman l'État au moins qui marche tout ça là quitte mais vous savez marche ça il bien les qui vont madame Mexico monte que besoin moi sima parce que polémique papi volcan il moura boyaka mais il mon quoi comique tout le monde a ça la polémique elle on est bien polémique non tout si combat dans nzela to bon si combat to longo libre filtré. Ma nationalité ça faux débat. Tant que le bas Kabila est étranger, tu vas demander biso té. Vous comprenez? Tant que le bas politicien surtout le bas nationalité, tu vas demander biso té. Maintenant c'est quoi problème exactement bengana Kabila. Monseigneur Mosengo. Yonde aussi musu so kokufa té. Ce que ba congolais so baza ensemble, ba ko bengana pouvoir en place. Et on te dit ensemble to bengana pouvoir en place. Ok, merci beaucoup. On lobby pardon, on lobby que to banda qui marche na mamde tapoy to cabaron na ba John Timbalanga mon président en passant beauté na. Donc to banda la calendrier ya monseigneur Mosengo. Ce qui a été date biso faire to tel misi ba tango to ngendo sanga na ba sango. Mais le rôle monseigneur Mosengo lembi biso to lamsaye. Neza peut-être vendredi prochain to so que l'ambassade ya Vatican. Pour nous que nous senga ebembe ya kosifa kundama monseigneur Mosengo oleka biso maele te nous ezala na do moro sifa kundama yemta o libérer Congo be élection ezala honte mindele pe bayebi biso pe to yebi to sito yeba déjà chanson ango e banda ko yeba ka lero green green o machine à voter o be élection le ba balina ba machine à voter bon quoi roler bon ba identité bon comptage tout ça combien les gens vont voter ceux qui diaspora vont voter ou pas. Nous sommes au débat. Débat va venir au salaire à 5 ans, à 10 ans au salaire. Monseigneur Mosengo, débat il y a des peuples congolais, politiciens Fayoulou, Félix, bino tout le monde ça va opposant voter les méla, voter les sarabat. Prof Malala, voter les sa peuple, toujours à l'enzelé pas Monseigneur Mosengo à l'embaki. Kabila to repousser na makasi. En Kenya, na PTT. Ou que l'oublier Minduki, faut péter balle dans la tête. Décembre, année prochaine, peuple a roté les matins, Monseigneur Mosengo. Les lundis, on retrouve solution. Après, il y a la solution. Tu es noté les marabouts. Tu as reçu la vidéo, tu as peuple. Tu as peuple, tu as voilà, merci Jean-Marc Kabunda Alongwe, secrétaire général il y a IDPS. Moi quelque chose voilà parce que il va qu'il a IDPS mais le comique à Longo donc va qu'il a à Longo sous. Non mais il y a IDPS. Va qu'il a pardon va qu'il a Moïse Katumbi. Mais quand on a été Musiko il y a IDPS dans le Baramo. Ils ont armoire, ils ont très embelli, mais il y a un tiroir n'angwa, ils ont un tiroir, ils ont un dossier pourri et belé. Donc pour le belé, je préfère retourner à ce moment combattant non aligné pour tant que bana combattant tout ça si maya mon tuté mais jamais Kabundu sera longé ou l'état marmi batia IDPS mais ndega mama kongo bi élection toujours banda awa to ligni machine à comptage T. Tu lignes enrôlement et banatoy batuza combien carte électeur et ça la suite mutamto ça na identité na yé maintenant toujours a déjà ba bruit et va recourir que Joseph Kabila a donné linga sa Félix primature tant au biso ba combattant non aligné to lobaka ke trini ni ba ko na bango ba signer na Saint-Sylvestre César ya 3 ans ba di banga bendaki une année. Si balaye peut abeni oye si ko bazo nga ba pesa Félix pour na 2 ans 3 ans ba que sur la transition ba ouais ça ne faut enrôlement le roi bobo qui machine ba ya machine ya ni machine électeur faut tout ça la ba comptage tout ça la boy et je biso sous temps il y a 3 ans mon Kabila Rosalara mais biso no lobi ka ke 2018 ne sommele suka bisanga mutunyo surtout a oya que to benga na Kabila na plan B
tokozala na ye pe tokotambola na ye yango tozo féliciter bande ko na so ba mokeke se ndenge bazo tambola de gauche à droite bazo sala ba ni ba diplomatie ya otali marumia politique biso doit encourager vraiment 100% mutu nyoso to kutana poto benga na kabila to kutana na ye même ba rwandais peuple rwandais azo souffrir peuple rwandais to kotonga na lelo to ko pe na monde ba to benga monde interconnecté pour qu'on se développer il faut avoir une bonne relation avec 9 pays frontaliers et entourés. Mais nous avons des problèmes avec les autorités rwandaises et non avec les peuples rwandais. C'est là où la communauté internationale va comprendre les combats à bisoté. Mais à un moment, il faut que nous paix entre biso na 9 pays frontaliers na biso. Pour payer la promotion, une fois qu'on est décollé, les pays voisins surtout ego décoller. Mais tout ce qui est les politiciens, tout le monde qui va échouer, c'est les politiques costume taillé sur mesure bazoti que la banana bango yango na biso to biba kibudi toza sima ya mutute tozo bunda po na Congo to soutenir ba mokekese be démarche ba combattant non nyeso ba comme quelque part ba mokekese pe ba soutenir ba combattant non nyebi ba combattant biso moko to se prendre en charge prenez-vous en charge wana eza testament o batikelaki biso na papa Tshisekedi neka mama Kongo lobaki banda vete na kufa alingane ko fingate afinga la lisusu batute banda papa Tshisekedi akufa prenez-vous en charge eza testament batikela efseron ngai mokekese mama Kongo na bandeko nyonso to baza sima idéologie to za sima politicien moko te to sima parti politique te mais bandeko na biso na nyonso to sona na bon poto benga na kabila to telemi. Merci to kobi pena poto chité na biso ma so comme mama Kongo tant to like sa photo yo to lobi tango bande combattre ozaki bo sikoyo mama mboka mtesali mama Kongo dimine pour charger l'équipe papi volka zui charge noso ya ba combattant na ligne batina mutu mama Kongo pepe ko mutu azui charge noso mboka noso batina mutu no ya na election pepe ko le bolimisa mama Kongo naza na avantage ne oleksa photo kandi ba singa inga bino mona ngande na banda komba ndi na zalaka donc boy bandi ya komba wala bana na bandi komba zo comprendre le na bandi komba ani ne habite balati ne pe so balati coupé aya oloba ka lekinga na pe so lekinga na nini pozo mona jipa gotier au triple au sakia au sakia nini ya la croix chemise na zo mona kenzo comme les garçons ani mukoloza mwasi aboye nitinga obana ofinga nga ani mukoloza mwasi aboye nitinga obana ofinga nga ngana ma copine dieta kabuya que j'aime beaucoup mukoloza mwasi aboye nitinga obana ofinga nga malgré coup osalaki nga kena bete na ngo po atika komba na tiki combattre na tinga mina komba tina swa ndina koma boye ani wane donc bala donc boye vraiment vis-à-vis on comprend vis-à-vis boye ani funa like sango no ka la waso ntata na otamla na balabala po bato ya ngande na zalaka ani wana yo mkoto kuta nao bato abenga ko beta bo beta ete ngamo ko na obeta et na prévenir ba garde du corps ne ba ambulancier o protéger mu ko no mona bino na ye ngamo ko mama Kongo muna obeta kulu na kadogo oya yaka zola na scène mabele nanda ave cheli bazo la ve cheli apesa biloko alambila ba mbalia on se comprendre bo tala te ba vidéo na ya simat tala ningo banda komba amani soki hahani na kuma on pe na ko expliquer avant de tala ningo banda komba ba photo ya li ngala banda komba ba photo ya li ba vidéo ya li na banga elo mote me yo na nga hahani tokutana tapisa ndona ba Congolais nyonso mbote ba ona yinaki olimbisa nga pona likambo yo mais ndoki nanga lokola ye moko amibimisi sike komi likambo yanga na Rwandais hahani. Merci likambo yo jamano Albani to senga kabino ba combattant bobongisa po biso pepe Congolais to rasima na bino tozongi pas ya président ba combattant papi volcan ya ba non aligné mbombo oli alinga ko mbombo kona mboka tenga na benga ko moto parce que yo paysan moto parce que ya zo paysan télévision mais est-ce qu'il faut bien papi mbombo sala nga bien pourquoi moi père nga mbombo mais
le quoi tu dois voler comme ça na pesa moto mais les solo no bete division mwanda mbuté ezapeka na kati mama mboka pour kokonda oyo ezoto nsadia manwa mingi non omoni nga elo salama po nazara na vie na mamo boya bien on comprendre nazara na mbali na nga anozo ani moi princesse mo boya na la na bien na ebe komba na ebundela mboka ani lokolo wa mona ka ndenge na bimaka wana babi mwasi akobima te boye aleka biso futo kitisa ye eloko basalaki fallait ba toucher kaka place oyo bakwa kotouche. Imagine toi ma sœur abengaka mobali na nga allo to veki général ayebisi ngai nayebisa yo pekisa mo sino ayaka su combat te so aye combat toza na film ya porno oyo tofilma ye na Belgique nde akenda na Belgique akenda combat te bakenda kolala na vie Sheli toza na film yana so aye combat tobimisa film yana mobali na tuna okende te nga mpe natuni ye yo olobi nini o nana akolinga basambwisa mwasi ne nga na bina okende pourquoi nalobali na okende funa kende comme ça bimisa film yango ti lelo nazela film wana ngoni muntu pe aza muntu babandi ko manipuler muntu babandi ko sala lavage à cerveau oyo abenga bimala rex abenga bimala ko syndrome oyo abenga bimala kingani lokola zaki esprit faible akwei ngape pa ina sele lokola banyongo yake ebele akofuta sunda ote ndenge zalaka mbali azofuta ko lobinga na kofuta te et comme 20 000 wana sike komi faux expulsion mbali akei atikinga na nyonga 20 000 expulsion likola kobuka na kenda musana babeke bana bakamwale bana mama jamana vina wana ne koma boyete tout droit donc ezala ka boy po banyonga na tile ona futa ngo donc yango mona lelo lobby mpasala makambo ngai film wana bimisa ngo déjà na internet et tourner soki to kene wala sango devant les juges na rotika ote lokolo baby si réputation na nga okende ko se retrouver devant les juges na ba antecédent na ozana ngo okozonga boloko mutu neti vie Sheli un cas ya Paris un mukolo ou asala kombo na kati ya Paris vraiment tellement pour kitisa ye faut bimisa vidéo wana. Merci Mama Congo, vraiment Makamboyo. Ils ont senga boza famille, bovanda, bobungisa. Toute la famille est là Rwandais, so za Congolais. Comment les harani? Mon président papier les awa. Si comment les Merci to bossa na bureau. To bossa na bureau. Chaque fois que tu as l'émission photo là, ça on peut pas comprendre. Parce que que mon na combattant l'ambassade. Après agression à Kengo, ma photo est ali. Bon, on a funda Kengo. Tous autres bango ko ba congolais ba vérité. Est-ce que yo biso to fini ba ndeko na biso ba congolais ba Curtis Mina, ba Teddy Mina, ba Koko Sanduma, ba nani ba Teli Mikobi, ba Jibele Coran, ba c'est les mec d'ici. Nani Sudieta Kabuya, Jibele Courant, Baraba, cette fois que fini par les Congolais, tout le but que bazar étranger, non, ce sont des Congolais. Il faut te bimiser un emploi, ça misala ma sali. Aba commandé so babokechu, abomi libala mama oyo. Mais yé, ndeko na biso ya mwasi ya congolaise ya muluba. Alors que non, aligner les sous au jour d'aujourd'hui, tu démasquer déjà, Rwandais moi infiltré, n'engue ba kulu tenso à salaka berer, il y a beaucoup de Rwandais, tu comment na ba bisengimana, ba bisibakara, ba nani biso skoto boya modo. Ki budi na biso, vérité to yebe na sur le terrain. To go solo la na mutu nyonso tout, o yaza prêt pour na libérer. Congo peut te roboya mutu te. Oh nyonso dans la position, ayebake azana biso. Oh, ba moke kese bakenaki. Oh, papi volcan kutana na kokutana na batu nyonso tout ko ba combattant nyonso. Ba combattant na ne ba pexinga te na kutana batu nyonso to ba ka solution. Mais dozo senga na ndeko na biso Chilombo. So Kabila nya pese primature. Azwa yango te poto ke na Kabila tina suka. So Chilombo azu primature ya Kabila. Biso tokoya sikoyo na ndenge lumbe moite soki minduke kolela egolela na mboka. Félix s'il te plaît, ngama bana titi akufa na tira ofinga na yebisio prémature wana baza kopesa yo ezali piège kozwa prémature wana te Kabila longwa so comme président na Congo comme le président to soutenir
eloko nyonso okoma koma tokosoutenir yo biso bacongolais nyonso tosala tosala bloc contre barwandais babima bakee na mboka na biso e message na ngai ezali boye na ete mikolo kuna nani azali premier ministre bangombe bake kotya wana na bandundu barwandais baliaka nye ya bangombe légume na bango eya nye ya ngombe bato bakenda kolia pa stefo hahani kuna so balandi supu ezalaka mwindu siko bakompela me bakonde soki elia pa hahani bilo supu yango elaka mwindu nga bikolia nya ngombe ndenge eza na kotala na internet barwandais baliaka banya ngombe bangombe bake kotya na bandundu mpo baliaka matiti bazoconserve yango le bazosuma bazosoba nye wana ekende directement na Rwanda sikoyo bino bandeko na bino na bandundu bango baliaka matiti bangombe bazolia ekoti mabuma ngombe barwandais bake kolia oti kobuma bandeko na bino nzala na bandundu na yango ministre ya mikolo na ete soki nani bangombe wana mafamille d'abord otala makolo bangombe po futa ozongisa obemi ndaku so bimisi bangombe masolo nini ya nécessaire na nyana pesa makolo bangombe mpona chibala no yesinga kobenga chibala ata obenga chibala na ondima Tina bengi ngai bakongolais kombo ya premier ministre d'abord la pesi kombo na ye tango premier ministre ebite kombo na nyonga na biso ke kombo d'abord voilà nga bakongolais tout babandeko nanga banana comprendre histoire na lega na senga César Ngadi bolimbisi Rwanda mtatinda na finga na lega na senga César Ngadi bolimbisi na fukama devant monde entier na oka sonité banana tilelo Congolais tout naza na droit ya kosala combattre bituma na seza la biso te ezala contre bato bazobundisa biso so tomoni mutu azobundisa biso tosangani biso tu toweleli mutu wana nde libération ya Congo ingeta ko président Johnny Chimbalanga la baronne Dieta Kabuya bato nyonso balinganga koko sanduma Dolce Somono tomona na kala tomona na ingeta Volcan. 2 personnes m'ont été source. Non, mais Bamote Belé na roi, place Azali, Bamote Belé na frère na Mokeke na ba démarche à Sala, on est ensemble tous soutenir ba démarche na de même peuple ba combattant non lié. Tous na même démarche wana ya Rukapé entre biso na peuple rwandais et ba autorité rwandais ne ba na problème na biso. Mais pour na monde ndenge comme il est l'autre, tous na monde interconnecté pour na Congo développer, il faut ça la paix dans tous les 9 pays frontaliers dans le monde. Donc voilà, pas combattant dans le nid, tout ça, tout ça, si ma Congo, toujours défendre l'intérêt de Congolais, puis tout sur la montagne, surtout, au Yazali Goya pour na Bola Moya, peuple congolais, message de l'Europe, c'est à moi. Mais la petite princesse Tanga, 7e jour, Mamadel Yombo, il y a énorme. Chimel Kiala, Judith Ngoyi, donc pour Nalilo. Merci beaucoup na balandine surtout tout le monde capteur va souscrire bon balobi combat et profiter combat ezali toujours combat ils ont continué vraiment la question mutunaki pour na ba combattant et yango tutuni à très bientôt Kolinanga ya diama Gisele Umba Kolinanga ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour merci Gisele Umba